alobi jomoko boye mutatindi mbongo po to kabo bakabola boki kombo langa na kati alobi muna kotelanga na palais zini déjà azoya yaka to kutana atangi kombo langa te. Ça veut dire que non eta habitude na bango soki batini mbongo moko boya ko kabola ba isola kanga na yebite pona za mwasi bango baza mibali fo balekelanga na esprit na yebite. Mais lelo boye Marie Bongola nde mutu a parvenir kozwa mbongo kotinda. Selon Marie Bongola batu wana babi ke non Marie Bongola atinda ki mbongo wana epai ya Muna. Muna po ba finga Karine ba balukela Karine. Ande basanga na fi moi za mwindu boy na ero no tanga nga komonte pour na peso ba pifo poser le côté na internet ba français le ba tenga na ba ivoirien ne le côté vous comprenez bato peso idée wana loko fungoli chaîne na po sala ba faut finga Karine ba tonde na erreur mbongo oyo bazo lobela siko eza $100 bande kolanga etolo bananu $100 oyo ba fan botinde la rangai jemema. Hein? Pour la tienne sous provision en aïe. Mais yango toko trahir Karine. Toko trahir Karine, faut mal écoler $100. Hein? Bande kolanga mibali. Parce que nde nazabe ngamo na ebate. Na telema wapi. Pozini kuna tomboki, feneka tomboki, muna atomboki. Oh. Ngam toka so pese otini mbongo na finga Karine. Na liambongo. Pour sortir dans la combo, na bongo is dans un sang éteint. Na koliambongo mais na finga Karine te. Et dès lors au muna salaki. Ce qui va dire que muna liaki mbongo, oui, peut-être. Mais finga Karine te jusque là. C'est que à comment tu vas mener Marie Bongo là? Marie Bongo là 21 point. Parce que na lobby o lukarani na vie à Karine. Na tout non maman. Muto asala ke yo oko master oyebana eza Karine. Olata koma ba mokonzi pe person pifo. Hein? O koma ko le kwa Karine. Ko sa makam le kwa Karine. Ko le koma star le kwa Karine. Na minute bo créer mo loko no mo ka le kwa likoko lo moko ya mwindu boye. Bo benga na bo finga Karine. Et puis moi na mundo banga to finga mama Béatrice yo. Mama Béatrice ko bokola yo, abokoli famille na yo, abokoli ba ya na yo. Vous comprenez? Ma Béatrice au finga na c'est ma maman. Vous comprenez? Bon tout na Cynthia, yo na comme linga senga Karine pardon. Po bazonga na bien. Sur la mama ba site, ce total mama ba site c'est 001. Donc tous en number 1 mokonja bas. Il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, là, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, on a donc, total la Victoria TV, na nenga ilusa, na nenga makambo, pour tous les news à l'élo. Donc, les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen. Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous avez ébélé à être branché sur Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. J'ose croire que Bana membre, maman autorité, chinois, Karine Mokondi, la baronne, fan, il y a gros bébé. Tant que a déjà, il meurt, il y a déjà une émission. Aujourd'hui, je ne dirais que rien que la vérité. Nakoko sate puis nakobomba elo côté. Botali ba émission ebele mais lelo
boye bingati naka muta boye droiture vérité na omisa mutu moko na moko erreur na yeza côté nini et puis bo comprendre bilo parce que boza bata mayele botala rabiso. Merci na loda ma caméra, merci d'Arcel is na montage kendo mu kindi tour donc baba nini mobala luke tout ce qui a pété bogar na luke tout et puis merci na boss nanga JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas, les boss charismatiques, les boss très charismatiques babi mukulu et puis merci na partenaire na tout il y a Paul Ventour et non Sambilanza me confirme aussi là vraiment na monde na doka donc ado senga depuis la Suisse, merci beaucoup pour notre soutien na yo lobby FM depuis Paris il y a 4 il y a dedans ado senga encore une fois dadi mabi moko na mombele na Paris mon vieux elle il y a nanga c'est mon grand frère dadi mabibi mokonda mombele na Paris lelo très chers internautes bato tu bolingaka Jemima Ibele bato bo sabona tongo na Congo Victoria ngana lo barango pona kozala charge na monaki injustice o eza vis-à-vis ya Karine Mokonzi. Beaucoup de chroniqueuses badaki contre la baronne et c'est alors moi je me suis dit que il faut na lobela ke ça dit seul kamo la monde qui faut na kota ka et c'est comme ça c'est salami bongo na zo défendre Karine Mokonzi zawana pour la makamuna ye tout ça mais première vidéo au ba charge basalaka ngo na fimo boy deuxième vidéo ezalaka Fifi Beki Peggy Chinois Mouna Fenek troisième vidéo ngana eko apparaître et quatrième vidéo Zinia ekoya et tolobi to luka kombo to pesa comme ba charge to banaki idéologie na so bien tout ça succès tout ça on a eu de fans partout ba soutenir biso oui c'est vrai ti lo ba soutenir biso mais ce que moi je déplore makambo eningisi Congo eningisi mpoto ba lalité ba ningani ngando bomola ngabo batu balanke no Jemima yo mutu mayele boye ola kumisaka Karine o nga kumisaka Karine ta na lobaka ndeka injustice o soki na moni ke bato Karine asala bango bolamu ba ozong sele mabe ou alors ba ofinga Karine dans ce moment là na yé parce que dans rôle ya charge et ça rôle ya charge yango là ya on peut bolingela nga nango problème o ezoleka na oyo ningisi mokili eningisi monde. C'est vrai, on a des fans partout où le bâtiment de la souba mbongo. Mais, ils ont la bâtiment souba na poto. Souba tindi mbongo msusu to kabola ba charge. Ngazwa ngota. Et comme elle a ngate. Na ebite soki comme elle a Mouna, so comme elle a Fenek, so comme elle a Zini. So ka bazu mbongo batina maboka mutu. O boka bola pilotu ba charge. Ngai Jemima Ibele na zoate. Mais so batini mbongo moko boye ke non Jemima Ibele mbongo eza kota ba charge yango wana bokabola au moins nga na kila sela ngo parce que naza mwasi naza maman na muto na sangsaka na muto na kabola raté mais basala nga banko makasi basala nga makambo moko mabe makasi ba charge ka ozomona ona Fenek Mouna Zini ba misato basala nga banko moko ya terrible. Lelo yo eza na voice o bozora voice wana etamboli donc on a habité le pesanga na sac nanga ya na voice moko eza na zwa téléphone na kata sac ya na voice moko eza wana etamboli to meka pe ko sala analyse ensemble na bino ba fan ya Karine Mokonzi ba fan nanga essayer un peu de comment dire d'analyser quoi de faire un peu analyse makambango to yo kango ensemble na bino très cher internaute parce que le côté est ma casse na makambo le côté est ma casse ba tout botu na Jemima zawa Jemima za na position nini toyoka non voice oyo boyoka ngona bonjour Mouna jomo batindela mo bri awa sko il faut to kabola ngoti na bengi de zini qui ta banda lobby na ibete so yoza bi donc yo faut to kutanga za na parler côté na parler wato sola bon ina be do ali solo yo faut ko ta donc jomo batindela photo d'amena biso ngota
abika batapoto na invité sur malili ça on a tout gagné donc et na chef mon compte mona ya na boulé na bengo ya na zini photo kapula la boki voice nangai alobi jo moko boye mutatindi mbongo po to kabo bakabola boki kombo nanga na kati alobi muna kotelanga na palais zini déjà za azoya yaka to kutana atangi kombo nanga te. Ça veut dire que non eta habitude na bango soki batini mbongo moko boya kokabola ba isola kanga na yebite po na za mwasi bango baza mibali fo balekelanga na esprit na yebite. Bon, Fennec alobi que Jo moko boy batu mutu mabenga pota bio ndenga bio bata poto na malili bo wele kwa fingi bon na ebite na kana eza ko finga ou bien na kana par rapport à Jo wana watini mbongo na makambo lo beni asbasala peut-être pour nango mais je ne crois pas que Fennec a finga ba fan na ye o ba soutenir kaye que non malili sala bon sopendeni ça je ne crois pas wana zone dimangoti vous voyez alobi Jo moko boy mutu atindi alobi matin donc tant que le but Joe Morobo c'est que dans ma kambu oyo il y a une première et il y a eu une première personne et il y a eu une deuxième personne parce que na tawana ezande Joe Morobo mutu atindaki mbongo po bakabola mais lelo boye Marie Bongola nde mutu à parvenir kozwa mbongo kotinda selon Marie Bongola batu wala babi que non Marie Bongola atinda ki mbongo wana epai ya Muna po ba finga Karine ba balukela Karine kane to mona Marie Bongola kota kutu na ba no sima nde basanga na fille moi za mwindu boy na ero no tanga na commenter pour na peso ba pifo poser le côté na internet ba français le ba tenga wana ba ivoirien ne le côté vous comprenez bato peso idée wana loko fungoli chaîne na po sala il faut finga Karine ba tonde na erreur poto ba so bongo c'est que gros bébé okuta go bela nzela non le bato pela na maman na erreur vous comprenez on a maman na erreur dozana Fennec alobaki Jo Mobwe mbongo oyo bazolobela siko eza $100 bandeko na ngai toloba nanu $100 oyo bafani botindelaka ngai jemema mpo na tia sous provision na ngai nde yango tokotrahir Karine tokotrahir Karine vraiment likolo ya $100 bandeko na ngai mibali parce que nde naza boyenga mona oyeba te natelema wapi pozini kuna tomboki Fennec atomboki Muna atomboki siko ngata ke mwasi na lokwa maman na kati na bango siko na yeba te na kotelema côté nini ba fan nanga parce que bana mambo dans la besoin participation na bino ba message na bino na ba pe na bino bo pesa ngano idée parce que na minute oboye Muna asali ba émission na ye pona koloba ke ye atikali kozwa mbongo wana te babenga ki pa zwa mbongo mais atikali kosima mbongo wana te siko mbongo wana nani mutazwa ki parce que Zinia lobi eza Muna mutazwa ki Fennec lobi eza Muna mutazwa ki bango tu ba baka Muna pa lobi ye mutazwa ko te Fennec ne eza bonga lokola do bo moli makambe yindeli bino bo siko bokela Muna be c'est ça de makambe yinde ne bokela Muna be mais en réalité dans ngo Muna te Muna pas lobby que non a benga to la réunion na habité ce que c'est que ba chose ngo bangi ba panda na bango ngo Fennec na zini na kwa na bango ale ngai pe na Muna na Jubek na kwa na biso ngala muta maele babuzo bana ba ko santé ko ba pakola ngande mafuta ba lie ba mbongo na bango ba pakola ngasi ko mafuta na munoko et comme si na moni kutata $100 ngo tita le moni ça que lenge na mona ta $100 ta na olia te mais la moni c'est nga sentiment mais bokei bo lia ngo na confinement oyo kande confinement ba to tin ba mbongo to ko western esala te j'ai ma monogram Nicolas boy na boy na ba beza ba mbongo na ngane na zabo ba piaka professeur na ngesili ale bino bo lia tala oh ngam to ka so pese otini mbongo na finga Karine na olia mbongo poso tindela na ototinde na kombo na bongo is dans un sango ete na kolia mbongo mais na ofinga Karine te eze loko o Muna salaki soki babi ke Muna liaki mbongo oui peut-être mais fingi Karine te jusque là
c'est que à comment tu vas mener ça Marie Bongo là. Parce que Marie Bongo là 21 point. Parce que nalobi o lukarani na vie à Karine. Na tunono mama. Muto asala ke yo okoma star oyebana eza Karine. O lata koma ba mokonzi pepe son pifo. Hein? O koma ko le kwa Karine. Ko sa makamlo kwa Karine. Ko koma star le kwa Karine. Na minute bo créer mo loko no mo ka lo kwa likokolo moko ya mwindu boye. Bo benga na bo finga Karine. O pe se ne ke no moni chaîne ndongo sali boye. Po ba bone ba mata makasi, ba bone ba tala makasi, ba ozala na ba vie makasi finga Karine. Mais oui, c'est une référence. Karine c'est une référence. So fin Karine te makamuno esimba te yango monifi wala do finga ponga kokotanga kombo na ero noko ndie nose nkele nose kele makas yo gros bébé de la presse congolaise nakokufa na munoko na ngai poto na kokufa okatanga munoko te bati munoko panga na kesa munoko te kana yango ndi no kenon. Et bien, j'aime le ça la rana ko corrompre ba tuni bo corrompre ba mi ba luana muna zilina felek nga kutu bo corrompre nga te. Bo te corrompre nga te pour la ba charge na ba si nga na zalia. Afifi ana poto na kin na ba charge nga je mi mana za. Moi si moko na kata mi bali. Parce que bo ko ndeni ke no bo corrompre nga. Bo ba non ndeni. Bo corrompre nga non ndeni. Oh, biso ba tamane to trop logique. Soko tini mbongo. Eye, mama, papa, nako liambongo mais nako finga la baronne te. Nako sala yango te. Vous comprenez? Mais vous avez moi le quoi les ketchou. Les ketchou n'a pas gardé position na ye. A finga la baronne te le côté, elle va pas la baronne te mais jamais to comme comment ta fingi la baronne. Parce que ba bien fait l'équipe au lam ou l'équipe belé. Nathalie Moutoumon la commentaire ata ba fingi Karine aliana bango ta mena bato mais yo mutotie comme commentaire bon so da fan na Karine nga kamweyo bato ba finga Karine wala ba finga Karine wala ba liana Karine ba mena Karine oh ata ba fingi Karine d'ailleurs écoute ba liana Karine te ba mena Karine te mais tu es malade so da fan na Karine en tout cas je suis désolé pour toi parce que le bien on a Facebook peut tous ba tangango dis-toi bato tout ba finga Karine tiko ba mena Karine ba liana Karine na lingi te bo potanga ba buzoba na binonga na mwana mwasi na l'intellectuel to na ba beza buzoba te bo pakola ma futa te et puis tant muna le bilan na réunion oui na réunion na yoka o muna koloba et que o tu muna loba nga na sala mpo nga na mwana muna te so bien que non je mettre ça l'équipe na nini ba charge na biso il faut na ko partir ba fenek ba muna ba zini ba expliquer ngai makamunga le kana ndenge parce que na moni na Facebook fenek a communiquer non ba tolongoli ba meni tolongoli muna na ba charge na moni fenek a publier parce que wana c'est que fenek a selango te que président ba charge a longoli point d'interrogation. Zini pe kuna komike asalia déjà mbongo tanga mone yindeli ya wana baluki bo sa bongo poani bo moteke sopa bino hein la baronne a benga jour banda tongo to soyina Karine banda tongo na téléphone abi gros bébé makamuni zo lekana kuna bani ko expliquer ibo boteke bo sema pour na $100. Alors ce qui est dans Marie Bongo là, Marie Bongo là on peut kokabango pesa combien il passe confinement on peut $100 kaka. Hein? Attends de ça tout ça té. Alors on peut se le côté Marie Bongo là. Marie Bongo là ça pour na poto ko buka na té. Luka mère vu la solution à la Suisse. A celle qui ça ba koko. Et donc ce mois si pour 21 point. Donc yoku na semestre là et fungama. Mais on luka nga ba problème pour nini? On lukanga pas problème pourquoi na autant na confinement un jour. On lukanga pas problème pourquoi na lingi pas problème té. Muna Fenek Zini to longo kude o muli mango boka ba mabe. Djoube kutu makambo kutu do mbongo te l'équipe djoube ko za esprit te mbongo l'équipe djoube kabo le ko énergie wa balie. Basenga ba couro 3 fois. Ba maman to te batina mbongo. Balia. Maman abiso moko na tanga communauté pour nga batanga communauté atina mbongo wa so tanga na mboka muna pa lia donc na muna na zine fe muta confesse na zanité donc la minzo yindi parce que ba liembongo me ba fingité parce que bato batele muna mbongo na boulke afinga mais fenek na voice alobi jo moko boy donc ils ont 2 personnes c'est que dans papa mom tatina mbongo
abaka na mbongo ezali dans maboka ya Fenech loba vérité. Fenech loba vérité yaya. Na lingi ba problème te. Po on a ba ndinga logique boy. Mais soki oye baluki na ndinga sima makambo na loba awa eza tokutani na nzela ekomi ba kofi. Po bo succès motema makasi taka na confinement boye. Hein? Mbongo wa fa boye mnonga na lia na ngango po na ofinga na pe Karine te. Na lia na ngango mais bo kaboli yango bilo mais $100 boko kaba comme 3 personnes. Comme 30 $10 à la pandi en bière. Donc, si vous avez $30, c'est une 90. Parce que $10 pour pandi bière. Alors, vous avez pour te barrer ce que j'ai mis. Toko sa loko la. Donc, vous avez barrer denga. Boko si. Mbongo wana fonga place de part nanga moi na mbongo wana na kozwa part nanga na kofinga Karine te mari bongo la ndo sanga na mwana na mwindu et puis mwana na mwindu obanga to finga mama Béatrice yo mama Béatrice akobokola yo abokoli famille na yo abokoli ba ya na yo vous comprenez mama Béatrice o finga na c'est ma maman vous comprenez au fingi aussi ba numéro net partout numéro mama Béatrice ba ko benga de partout maman ba ta responsable avant nanda kune bato ko benga pour la nini ya buzo pour apexa ko loko moko bo sala apo no finga Karine ndalo bino bomi yo de ko bi mande ko to finga Karine na sa bino ke no Karine asila te bo monya ngo siko po mfi atanga finga Karine mutu basila finge poani oh finga même millions de souffrir kuna na soki na mboka nya zala kala ngona akobelo kubuka bolo ko ni miso vivio ne so ya maladie ni engebe bemela susu na ndoto ya na to la coronavirus mais na monde ma même a créé ce comme maladie nemo mais na ndenga elongi na ndenga elongi bo tu na Cynthia yo na akomo lenga senga Karine pardon po bazonga na bien to boy pardon mutu moko te asenga Karine pardon ba bongsi na Karine te kenga je mai be na za na lobby yango pena na ko oh papa bino ko tatunga bina nga yo chérie nango kuma be poil papa bino abi chérie nango be poil nga papa tika atana kima kama zola nanga kaka na sale mission boy maman so Nicole Bakata akaneli ngai na longo na mission pour na bomaka moto na ebiti so ko bet no ba internet no ebati na makambo yo la baronne koyoka munate koyoka Fenech te koyoka zinite mami yoka ndengai parce que basalinga makambo yo 3 fois première fois moto te mbatna mbongo elekala mnoka nguba wu na mona mbongo wana ti deuxième fois na fan mo batinda mbongo wu mais 3 ngamo ko na moto malamu na bona le batini mbongo to kabola parce que na mbongo to kababa bakanga ba préciser maman on a précisé mbongo na tindi ezali yo Fenech zini atanga munate na vandinga mais ko betanga le mobe ono j'ai mon auto na mbongo mobo kabola zwaki ngati mama na zwaki tete likambute na otindi abino mbongo boka boda yo zini na Fenech donc na comprendre directement que non mère atineki mbongo pas muna alia mbongo donc nanga na Jubek mafuta comme tu aimes no quoi ya ono linga bo potanga na buzoba te s'il vous plaît boyebi nga na kata na kamakasi so na siliki awa na mwana ki mobala zinite na mwana ki mobala munate na mwana ki mobala Fenech te pour en matière d'argent on ne blague pas oh Karine muko to kosele que non allo Jemima ya na mutu mo be mbutazizi abengo suko atinde code mo boy et puis quand monto Karine ba batinde nga yango pe mbutazizi atinde nga ata sengo so lenga mais so dans l'ensemble bokabolit mais elo babi que non notre mbongo pour te trahir Karine pourquoi alors kozwa ka mbongo wana pourquoi bolaksi ba lo koso ba faible na mbongo elo ko botoka ba $100 ba sec na comprendre muna pour ala mo fan mo petite ka $20 le quoi amuni mutatinde $100 allié en tout cas mon ko excuser parce que lobby Nathalie ngo téléphone na laliti ba 3 ans ko lobaka ko expliquer ba na mbongo ko okuti na monité na liepete mutuna makolo nango na yokite en tout cas papa chéri depuis la France papa chéri ça calme maman Béatrice boza calme ba charge mutunda ko longwa mais ba charge e kabwana ngote o ndako lemba ba charge alongwe na ye et puis tant que puis azo comment ba charge pété pour ba charge etika la ka ba charge
suis très nerveuse na yena yo kana muna alinga loba nini alinga kosa nini po ndinga za ba kosa ne kanga oh j'ai mis mama kamone za zini eza fenek so ko ta zini kuna j'ai mis manga na zo mbongo wana te eza muna na fenek so que bango mi sitini ba sanga sko j'ai bon sitini ba kosa nga. En tout cas, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Le quoi mouno linga qui célébrité. O linga que non et le robot boyé pour ça longo ba mission. Yo moko tango ba niko ba olia ki mbongo wana olia ko na mututé. Sko tango e communiquer ya bo e indi. Eza ope fenek soko olia ki mbongo olia ki pe na mututé. Zini po olia ki na mututé. Mais batu ngala so ba la membre botata ba na mino TV ki za batu entre batu misato wana. Po na voice ya fenek a lobby bien. Jo moko boye alinga tina so la. Muno zapi nga na palais zinya lobby déjà ki kita bandal. Atteint comme on la katité. Donc ndeba ten comme on la katité c'est que ba sa bloka bango ni bango misato. Donc c'est habitude na bango ba lia la bango mbongo. Bakosa la bango ya ba la membre ba bango to kiso tinya ngamba otinyela nga moko komo langa ezaka jemima ibele bosekola yango la komo langa pona moni ko sangsanga la bato yo ba olekela nga na esprit le quoi na mwasi bazo buba ngai ba ko buba bazo kosanga ba tromper na minto fake numéro zo lekate fake ka ngi téléphone banda tango abe nzambe e yindelinga bana ka ngai téléphone obi le téléphone nga muke o elekate na WhatsApp kuti azate. Donc, bah senti déjà moto chaleur. Tout ça bah charge, tout tika la bah charge, et puis bah charge bah ningisa kaka. Toi bateau to boujaka internet. Mais na makambuzo bah ote. Tout ça bah buzz na biso ya koloba mutu boye ken na latibla mami nene boy na minto kelika tena leki ken na koloba. Mais oyo ya buzoba boye ya lokoso ya kimoyibi ya $100. En tout cas, si tu as mari bongo le tindeki mbongo ba fin karinte, luka muto tindela ki mbongo a donc c'est $100 non. Pour opesa que rôle, opesa que musala sala asalite, mais récupérer $100 na yo, c'est simple. So que ni te tanga komo ina émission, zo mwana musano oyo zuana ya mwindu wana, c'est ko ba tema kana longue, zoye, le baneki non atanga koma muto yo tindela ki mbongo, pour ekata kama makambo. Ataka koma mutu oyo tinyaki mbongo pour que afingelo Karine abalukela yo ndengo salaka na oaza lito ekata na bo komeza na garçon ito ekata na bo na janvier ito ekata na ndo salaka ngo na abiri o mwasa poto boya e ndongo salango na nani ya koma na mama alingate akota suna buzoba Jaël voilà lolo za langa mulaite donde na lo baka bongo na za nga mulaite na za la mulaite na suka awa lilo balanga suka na lo baboye bana membre o tout bola ki blessé ba mo autorité bana membre o tout ki blessé na acte o esalemi na kombo na nga na sengeli bande ko langa tout pardon bo limbisa bango mais seulement na senga na mari bongo la boye 21 point luka na solution ya libumu na yo ndeni matrice ko zonga na place nango luka na solution ya libumu na yo ndeni okoko za la pe mwasi bongo to vani mukimiko sala ba gaz na place ba za seke oza polele makasi ozo comprendre oza polele makasi donc ngala zo yebisa luka na solution nzoto na yo ya kibo mwasi ozonga nonu mwasi osala senga mobile na yo na kanga confinement bo papa alemba ka oteke pa voisin jamais avant na ndaku na mwasi na ye luka na solution tika non la baronne avanda na ye tika la baronne avanda pour la baronne na tanko finga yo te ana tanko makam na te le kwa mto banda ka e pour mona ka na gaz yende idole na yo yende image na yo yende étoile na yo yende mutasala yo pozala mari bongo la 21 point luka mutu na yo onya ko sala tika la baronne mais quand ya fenek muna zini nga moko jema ibele na ko sa charger na bango na ko sala effort la za bango na plateau na nga bango tumisa ba expliquer mbongo wana place kei pour aider Sony même pas 200 même pas 300 mais $100 bosopani mabe na pesa fifi raison fabi jemima banoko ba panzani likola $100 jemima pour la confinement nga binzala te yaya
nzala ko bakai keno bakanga biso ba commune ba eto yebela déjà moi profiter ko na parler moi ça ka loso moi mabido ba huile pour la mère ba lia bien ozomona et sopi bino makasi. Je suis très nerveuse. En tout cas, Karine me connaît la baronne. Ngamoko na yebiso que makambo vérité na oluka. Na okuta na muna sikoto na réunion. Après réunion na ngana muna. Ce qui na zuta ko koloba la bilo makamto soli na muna te ata lobby. Na koloba me ngana ko luka zini. Na ko tourner ba question, na ko luka fenek, na ko luka muna, ba ko pesa nga ba explication. Na caméra boy, ata ba okosa ba ko pa ke oyo akosa. Oh abeta munoko oh ndali ya kimbongo oh ndali ya kimafuta oh ndeboy bosenga mawe voilà. Merci na boss nanga JB Kumalo téléphone pétrole de Dallas. Merci à tout bolinga Jema ibele so monga un peu monté pour ça on a soni nga mamu bimba boye mamu bimba bolo kwa nga bat ba respectaka ngai mutu so ko tela kata wesela tinga ba 300 ba 500 sko au moins le $100. Et ça que peut diminuer peut la combo dans la carte. Bo épargner nga makam na bino. Bo tanga combo na te ko jemi ma pe bo jemi. Bo isoler nga déjà bo li dans bon. Nga personne tatini mbongo mo la pepa na nga pour la bachak. Bo ko zoate na la kibino déjà. Bo zoate pour ba mabe. Ba vraiment ba la mabe. Tout est bien qui finit bien là. Merci pour la image. Merci na batutu bolinga Jema ibele Karine Mokondi la baronne Zalano calme la baronne Mouna azoki mbongo c'est vrai. Magazo wangana mais afingité azoki mbongo azo wangana pas quoi c'est là ninga mais afingité puis mbongo wana bango tumsa bakaboli yango ce qu'on a évité c'est que mutu moko lekele nde muninga yango ce ko eyindi bongo de balo ba vérité comme ça tout de la baronne zano tranquille qu'on se déranger pour la monoté na page côté photo viva charge ni nezo lekana kuna yango loko zo lekana ouais mai bongo la pesi $100 wana et quoi na maboko ya nani point d'interrogation na maboko ya Fenek ya Muna to yazini to kutani mbala sima Darcel is merci na montage merci na Paul Ventour et Mafula merci na bana maman Babarita Mukulu maman Béatrice qui encore maman Léontine Doli boza ebele maman tout bolinga maman Ange Kiala dans batutu maman Chantal Kiala batutu bolinga Jema ebele nga lève le moi trop ne lève le moi fort donc merci beaucoup que la paix du Seigneur règne dans votre maison et au revoir. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Pour tous ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, Botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa Victoria Certa. Amen.